beaucoup. ya bamomoko nesongi azira kusukia muzalapanga na Angola mokobi misala ya Fumukimbangu mokonzi ya religion africaine balongo ke wana na mutosi boso tokosenga na mokonzi soki bakuwa Balunge lewana tolobaki na grandiete mokolo malelo ezali mokolo monene mpona biso baindo mokolo lokumu ya monane tene ya yango moko mokolo bakoko bazali kota zamba te bazalaki bongo okende misala te kasi bazali kokumisa tata ekili likolo na se
pe bongo bazalaki na masolo kolandela bongo bomoi na bango ya mokolo na mokolo oyo mpe esili kobala na lisusu na mokolo mwa misato ya poso mwa misato na sanza ya mitano mibu koto ebale zomi na sambo kolandela bongo manaka bapaya uta bongo mokolo oyo mokonzi nku bazwaki bongo bati Simon uta bongo le 3 mai 1491 eleki bongo mibu kama mitano na tuku mibale na motoba nde wana sikisiki ya makambo na biso lokola biso ngeze basi ukobela biso na sika nde tokoti bongo na mama ya mozinda makambo na biso ya mokolo malelo balongoke nde wana bongo mesano na eteni ya yambo lokola mokonzi basi lokomela biso sika na miyimili ya Mpemba Kalunga soka melengelaki bapesa biso baloyengo mibale. Tia bandombe ya mana palangaswa Baba mindele batuka kuna tia putu Kanarame Tia bandombe ya mana palangaswa Baba mindele batuka kuna tia putu Kanarame
maboko makasi na yule ya Mungu Makalunga. Maboko lisusu makasi. Balunguke. Wana tuti bongo kozwa mateya na etene ya yambo na nzela miyimidi. Epa ikani bazali kotalisa biso na ye na loyemba ebandeli ete mindele. Bayaki bongo na mabele na biso awa na Filika. Epa ikani bayaki bongo kolungola bizaleli ya bokoko na biso kote biso tolanda oyo ya bango ya Israeli. Wana na eteni ya yambo bongo ya mibale bazali kotalisa biso ete Fumukimbangu asili kotelema mpona biso bayindo ya mwana bazali kobenga biso bino bayindo banso boya epai na bino tango basenge na biso batata mpe banengwa tokobongo kotanga midepu na bikela po balobi siku na semono anza balongoke nde wana tokobeta lisusu maboko makasi. Balongoke tozali kokoba na manaka na biso tokomi bongo na ntango oyo toyokaka bongo ya motuya oyo mpe Bakalunga bakolengelaka mpona biso babuli na bango na eleko oyo nde yambo ya banso tozi bongo lolengeloke balongoke nde wana tokosenga na banso toka bongo susu kozwa balokasa na biso mpe bongo bikomele na biso banengwa bobateli bambasi bankengi kosala mosala na bino nde bongo na motosi bonso tokotika esika na nesongi ya nzela. Muna kituka banzara mpanda ikitelekela ngubamona Muna kituka banzara mpanda ikitelekela ngubamona Muna kituka banzara mpanda ikitelekela ngubamona Matondo mingi na batata banengwa bilenge pe bana. Matondo mingi na bangunja baso pe babianga mina biso baso. Baeto yanoli lisusu na mbele na biso ya mokolo mwa lelo. Konso mwa mitano sanza ya libwa migu mokama na tuku mibale na mwambe. Wapi ebalani na mokolo mwa misato sanza ya mitano mibukote ibale na zoni na sambo. Wapi ezali kopundola biso bongo eleki kama mitano na tuku mibale na motoba ya mibu. Wuta wana omokolo mwango mwa misato sanza ya mitano mibukote loko kama mine na tuku libwa na moko. Kuna na mboka Mbanza Kongo esika wapi mokonzi Nzingankulu azalelaka nkumu ya bokasi ya nguya ya bokonzi ya bayindo andimaka komikitisa na ntina ete akoka bongo kokaba bokonzi ya bayindo mpe bongo akotisa bayindo na boumbu wana ezali kopundola biso mokolo mwango oyo bokanisi malekaka mpe tosengeli bongo koyeba mpe kosala nde bongo yango totombeli baso boye kola balokoke yenge muzulu yenge bantoto ya solo mpenza na mokolo mwango mwa botundoli tokosolola boye ete esengo ya kodefa ezalaka mpe esengo ya kofuta kasi lokola kodefa ezalaka esengo ezalaka kofuta ezalaka pasi yeba nini oyo yo odefa esengo ya kodefa ezalaka mpe esengo ya kofuta
kasi lokola esengo ezalaka na kodefa mpe kofuta ezalaka na pasi yeba oyo yo kodefa oyo ete ntango ya kofuti ekakatana misala te balongo ke mokolo mwa lelo ezalaka mokolo ya nkembo ya nzenza bisengo ya mopaya pamba te na mayele nyonso ye ayaki na yango mpo na ye ezalaki lokola mokolo mwa elonga bongo biso tokotaki na eleko ya pasi mpo ezalaki likweisami mpo na biso mpo ete tokosamaka balongo ke ya solo mokolo mwa lelo ezalaka epai ya baloposo pembe mission accomplie bakokisi mokolo mwango basepela basala feti mokolo mwango ezalaka feti monene epai na bango pamba te esika bazalaki kolukela bomoi ntango mikakatano mikondelaki bango nzala bamonaki lisusu esika batia motu te e bamonaki lobi na bango eza na pasi makasi koleka bakomi na riske ete basila mpo na nzala basila mpenza kowa nde bongo bazwaki mokano nsima ya kotanga histoire na bango ntango batangi histoire na bango na masolo maleka bakendeki kokwea na lisolo oyo eleka kati na la reine de Saba mpe oyo roi Salomo ntango bakwei na lisolo wana bamonaki ete bomengo ya makasi ewutaki na nzela ya Ethiopie ekataki ngambo ya Yemen nde bongo esengelaki baluka eteni oyo wana bokonzi wana ezalaki lokola bokonzi wana ezalaki en face ya Yemen ya lelo oyo na ntango wana ezalaki mabele kaka na konti ya Inde nde bomoni mindele babandi démarche ya koluka mboka ya prêtre Jean oyo bango bakobekela lisolo kokosa biso ete bazalaki na recherche ya kokende Inde me nzoka tala na lisolo yango soki kolandi bazalaki koluka mboka ya prêtre Jean azalaki na Inde te prêtre Jean azalaki na Ethiopie balukaki bayeba origine ya deux fleuves mais lokola fleuve oyo bango bazwelaka bomengo bamonelaka bomengo ezalaki makasi ezalaki fleuve Nil nde bongo fale baluka royaume wana ya prêtre Jean nde tala démarche esika ebandelaki lokola na ntango yango canal de Suez ezalaki te parce que mabele ezalaki ya kokangama na ntango wana nde bokomona bakotinda baexplorateur mpo bakontourne mabele ya Afrique et permettre bango bakoma na eteni wana lokola na ntango yango teknologie mpe ezalaki ya kokola te nde wana ekoya kosala ete na koya na bango bakokota nano liboso na mabele ya Ghana ntango bakoti na mabele ya Ghana moto azalaki en tête ezalaki Barthélemy Dias ndeko ya Pero Dias Diego Cao azalaki adjoint ya Barthélemy Dias na ntango bakotaki na Ghana
me bamonaki tembo mpo bango bazalaki koluka eza yango te nde bazongaki lisusu esika bazongi nde bongo balobi te tosengeli tokontinue Barthélemy Dias azwamaki bokono nde bongo sikoyo tie bokao akozala en tête elongo na bapere Dias mpe basusu wana bosengeli koyeba ete tie bokao azalaki en tête ya délégation kasi ayaka ye moko te tokolisa ntango tozotanga kelasi bokomona histoire yango ondire die bokao azalaka ye moko ayekaka ye moko ti ayeka moya mbushira zongi bazalaki kotambola complet bazotambola na bahomme spirituel na bango na basoda parce que ye moko die bokao azalaki militaire ezalaki troupe ya basolda oyo baza na facilité ya koboma baza na facilité ya kosedegize baza na facilité ya nyonso donc bomona teke monsieur Diego Kao monsieur moko bazala koleka na nzela babengi ye ou bien administratif moko boye babengi ye balobi no kende okende kosala découverte te moto akokende na mboka ya benkoli oyo akozwa na riske nyonso ifa azala moto ya kasuluka azo formation nyonso azotambola riske de périr elingi koloba soki ye te yo soki yo te ye omoni nde wana Diego Kao azwi commandement nde babandaki koya nde baye kokuta mai ya fleuve Congo ndenge ezalaki kobima na océan parce que bango bazalaki kotambola kaka mingi na curiosité badécouvrir eloko nde bakoti bakutani na bapremier villageois place wana basololi na bango lokola kosolola ezalaki ya kibanda me bayaki kokuta bato bazalaki na merveille ya kolia ya nyonso lokola bakutanaki na ebale bandeko wana bazwi bango bakumbi bango na mboka esika te oyo azalaki kasi gouverneur ya province esika azalaki nde bakutani basololi bavandi mikolo atako bazala kosolola na kibaba bavandi mikolo bamoni oyo bango bamonaki elekelaka bango motuya mpe bamona nano yango te nde bongo Diego Kao akozonga na ekipe na ye epai ya baye batindaki alobi ngai namoni oyo tozoluka batuni ye okutani na prêtre Jean alobi te nakutani na prêtre Jean te kasi nakutani na oyo tozoluka paradis totanga paradis me ngai nde nauti omona yango oyo peuple wana azangaka ata eloko te nyonso eza na bango nyonso tolobi bien nyonso mai toloba te mbisi toloba te nyama toloba te mbuma kolia toloba te kozala toloba te nyonso bisalelo toloba te donc bazali bato oyo bakoka baza na bomengo ya makasi kosakana te baloloke balomoke ntango toa kosolola awa lelo tosolola lokola mwana classe boyebi ntango ozotanga na etelo moindre distraction na ngonga bazopesa cours
qui ont raté, même phrase, même explication, beaucoup d'examen, il y a une faute pour quitté, parce que mémoire, il se rappeler la yaoté pour le vous avez ce que la bonne. Donc, quand vous avez ça, et si il y a une distraction, il y a qui ce qui professeur a l'équipe la Souana, on raté pour le Congo. Et pour l'examen, pour le Kanisa, pour le Kangote Makambouana. Nous avons le Kango Menangongo, il y a une distraction. L'idée va découvrir le paradis. Et quand on a le paradis à Mokedawa, mais ça peut être une sous question. Ce qui va découvrir le paradis, va découvrir le mémoté. Tant que la question qui n'a Ghana, va dîner, va se Ghana. Mais quand vous allez découvrir le royaume du Congo, bakeri baye lisusu ya balami bale siko na ba missionnaire baluki na bango lisusu kende pa lisusu te baye na lukaka awa basinstalle awa basalela makambo nyonso awa alors moto azoluka bomengo to azokende koluka mosala esika nini atingamaka eza oyo akuteli mosala te oyo azoluka bomengo eza esika akuteli bomengo te matondo mingi yango wana mayele na biso ezala likolo makasi po toyeba nini elekaki biso na bamindele na kozonga ya diego kao ntango asali siko rapport eketi Vatican parce que en tete ya masolo nyonso esengeli boyeba Vatican nano mutu anonsaki epai ya badirigeant européen azwa précaution parce que la bamboule ezoya situation kozala très catastrophique pour na bango soki basali angele te mais kolandela biloko oyo bazalaki esengelaki malamu batambola na mokili bamilukela bomengo mpona kocouvrir période difficile mpona bango nzoka période wana oyo mpasi ekotelaki bango makasi mpo ete bakende koluka bisika bomengo ezali baza na peuple moko aza na biloko na bango alors mpo bango badécouvrir peuple wana oyo esika biloko na bango ezali esika bango bakozwela bomengo mpe bisengo esengeli nano mpasi ekota bango mpe bongo babanda kolukalukalukaluka babongo ke nde wana na annonce ya Vatican nde badirigant européen basanganaki mpona kotinda baexplorateur nde wana bomoni periode ya baexplorateur ebandi po ete bakende koluka bomengo kozonga bazongi na rapport oyo basalelaki bango nde nsima na yango mindele bavandaka mpenza bavandaki baimage oyo tozomona na nsima tozomona na nsima na baperiode oyo eye nsima ya biso ya komona mundele sango alati sutani ya pembe oyo bilongi eye nsima oyo bilongi eye nsima soki bolandi histoire ya église catholique nde bokososola meme na periode wana ezalaki ndenge nini elalera mwana babandi bayokani sikoyo ifo totinda bato kuna bato wana banani ifo totinda bato baza na tactique ya koyeba kosolola bato oyo bakoyeba kolamba oyo bakosala nyonso baconvaincre roi alors bokota na kati na mboka boyekola bango mais spirituellement il faut tokende na baconvention nde wana omoni
koya ya Diego Kao na bato wana oyo babengamaki bamissionnaire. Bamissionnaire oyo bayaki formé na spiritualité, formé na mascarade, formé na espionnage, formé na bamotibe nyonso. Bamilitaire na kati na bango boyebi armée, boyebi na armée baservice nyonso ezali, na armée baservice nyonso ezali. Parce que mingi bakanisaka armée ndenge bozomona bato bazo soda omoni na teni azoleka ozokanisa wana nde armée te. Baservice oyo eza na kati na armée soki babandi kotangela bino département moko na moko na moko bokosutuka nzoka armée ezalaka boye. Et soki boke la formation militaire oyo wana eza oyo ya biso te mbala mosu balakisa kaka ndenge babeta duki balakisa yo ndenge okoyeba nini place nini moto akobeta. Donc batactique na batechnique oyo babengi armement eza na baniveau nyonso. Donc technologie eza na kati na armée, tactique eza na kati na armée, politique eza na kati ya armée, espionnage eza na kati ya armée. Parce que toyebi kaka mingi armée balataka te me na kobanja basoldat civil. Soki bozoyoka ata biso kaka lelo soki oyoki biro de azala. Voilà. Donc bato wana bayaka au grand complet bongo. Alors baza na eteni nde bakoti siko na kati na mboka, nde siko bakoluka kosolola siko na roi. Parce que roi azwa bateme le même jour te ke bakutani azwi bateme. Basali nyonso bakomi na cour royale bake bakutani na roi basololi bato malamu toye bapaya toye na kati na mboka toza na esengo ya kovanda na mboka bango na mayele na bango. Alors Europe ezalaka na eloko te, mais bazwaka chance moko na marché bazalaki nango na Orient. Na marché bazalaki nango na Orient. Kuna na Orient déjà faïence ezalaki ya kokola. Eteni mpe ya bilamba esi ebandaki kokola. Na ntango Europe eza mpiaka basali nini sikoyo? Bazwi bajeune congolais 3000 jeunes congolais bake na bango na Portugal. Convention spirituelle bake na bajeune na biso kuna esi bango basi ya mindele babanda kovivre na baportugaise na masolo babetelaki bango lokola bazalaki bajeune bazalaki nanu bilenge na lolenge nyonso balambelaki bango nde ye kosala te bajeune wana badimi spirituellement. Roi abandi kokoma affaibli parce que parmi bajeune oyo bazwaki ba n'importe quel jeune te, baétudiaki nani azali korepresente nini pe nani azorepresente nani. Omoni sima kosala etidi wana nde bazwi bajeune wana, parce que bajeune wana ntango bango bakei oyo bango bazorepresente yango nde ezojoue role. Ntango tozoloba bongo tiraka leson moko yo te na baacte tozopose lelo, parce
parce que makambo wana esila te ntina lelo eza kokoba eza na makambo ebele soki tolobi kosala yango te bon mosusu okomona tika bosala tika moyebi te ekokute ndenge nini lobi tosima lobi balongo ke bazwi bagene wana bake na bango bapesi bango basi wana ya baportugaise awa misio ezokontinue sikoyo ezokoluka lokola roi aza kuna na nzinga ifo koluka sikoyo kote nsaku mivunde ezali mpona nini trahison nani esalema liboso spirituel ifo bansaku bakende mpe na Portugal bazwa basi wana ya baportugais bango babanda kobanda mpona kotrahir spirituellement kinsaku mivunde eleka oyo eleka ezwaki ntango oyo yango ezwaki alors ntango sikoyo groupe wana ezongi nde groupe wana sikoyo bamemami ti epai ya mokonzi na masolo baye bazalaki koya epai ya mokonzi na lolenge bayelaki bato malamu moko omona nanu te bakoko baloba ligoro to soki alingi akota na kati ya kalebasi amikondisaka komi moke azoya tata ngai nalingi yo nazali moto malamu yo nasambela nzambe yo natala aza wana nakala mitikoobele mokongo awa alati yango na nsima batoyo ezali pembeni batie sultane likolo ngai nalinga yo nazala mwana na nzambe ngai mpe nazala mwana na nzambe ngai nauta likolo ngai koya na se kopesa bino losambo ya tata nzambe bino nazala bato malamu bino kobeta te mosali na nzambe kobeta te mwana na nzambe ngai nazali makasi te ngai nazali kaka lokola na nzala soko simbi kaka natomboli maboko na likolo kobeta ngai te nazali mwana ya mawa nzoka soko pesi lokolo eleli balongo ke nde bongo nsima ya koconvaincre roi akomaki affaibli bien que avant mindelo babanda programme na bango wana awa epai na biso alerte deja ezalaki nekembo wa moneswa alwengisi deja nsaku kodimbisi nzinga nkuu keba bato moko bazoya loposo ya ndundu yamba bango kasi kovangisa bango kasi lokola spirituel matrahi faiblesse humaine esali yango ekosala to ya kokoma na mokolo ya lelo roi na masolo nyonso oyo ebetanaki na basuje na ye masolo babeteli ye oyo bango bakendeki basusu kovivre na eteni wana parce que bake kozwa vaccin spirituel baconvaincre bango balambi bango e na masolo bayaki na yango nde roi aye kondima na mokolo ya lelo po ete akoka komikitisa batia ye loboko na bamindele nde wana nzinga nkuu afukamaki ndenge atia ye loboko abatize ye apesi ye nkombo ya Joao lokola ye azalaki roi donc elingi koloba te abandi periode ya baroi corrompi abandi periode ya baroi chrétien christianisé awa na mboka na biso to na mabele na biso lokola abandi série ya bajean nde wana siko bakopesa ye nkombo donc toloba ndenge nini akomi sous domination ya Jean D parce que na Portugal moto azalaki korenie na ntango wana
Jean II, roi de Portugal, a gagné, Sikolo a vu petit roi naïe, parce que Sikolo, royaume Congo, est comme royaume dépendant, il y a royaume, il y a Portugal. Dès la lolenge Sikolo, roi, il y a royaume Congo, Zingaku, a comme représentant, il y a roi, il y a Portugal, pour Akambelaye, était il y a Mabélé naïe. Donc, le royaume Congo, comme la dépendance spirituelle et politique, il y a royaume, il y a Portugal. Dès le lenge wana, yesiko Zingaku, a besoin Combo, il y a titulaire naïe, oh, il y a zo représenté, ah, de yesiko a besoin Combo, il y a Jean I, Jean Ier, comme la Zingaku, et Zongisi. Alors, Bakome Bandori, Bangona, Jean, il y a royaume, il y a Portugal. Mais dans le Tawana, roi, il y a Portugal, a commis l'Icolo, il y a roi, Zingaku, il y a royaume Congo. Bandongo, Tango Sikoyo, Zingaku a commis élève, na intermédiaire, il y a ma prêtre, moi, il y a roi, il y a Portugal. Alors, ma prêtre, bakotuna na roi, royaume atune na aire spirituelle na bango ya Vatican, eloko nini basengeli kosala nde bongo bango na mitilo bazwi lokola bakodirige roi alobi bon azwi bateme sikoyo balobi bon libotano mobimba ezwi bateme nini lisusu mbokano mobimba mobeko ekwei roi akwesi mobeko mboka mobimba bokoti na kikristo nde ndenge wana babandi kobatize mboka mobimba bakombo ya bapaya. Eza simple kotala yango po esalemaka ntina lelo, me bato mbala mosusu koprete attention. Topesi kaka ndakisa mpona tososola malekaki vaccin. Baye balobi na président de la République, président de la République aza ni molanga ni agent vaccinateur. Mais soki kaka président a vacciné mwana moko na kati na mboka elingi koloba bo vaccine bato nyonso apesi nzela ebebe koboya yango lisusu te. Donc roi ntango se faire baptiser esili royaume Congo ekomi royaume chrétien nde bongo bakombo ya bandozwa Ndofusu, Dona Maria, Ndotoni, Ndongala, Ndongolosi, Maria, Petelo, Ndosimao, Ndombasi, Mususuna, Domingo, Teresa, Eduardo, Lorenzo, engeta kulandi kaka ndenge wana oyo bakongola bandoluvwalu Alphonse Ndofusu Ndombololo wepi Ndombololo mais Ndombololo prénom ekas soko pesi Kongo na yo olobi takisa Kongo na yo naye o Kongo na ngai Ntingi Makengo bongo Ndombololo Ndofusu Ndopete balongo ke alors Singapour akomaki sikoyo kopesa koyoka commandement ya basango etango bandi koyoka commandement ya basango
basango bakomi bakoti sikoyo na deuxième phase na bango ya kodétruire sikoyo boyindo na bisika ezalaki nyonso oyo bayindo bazalaki kokumisa oyo ezalaki nguya na bango mindele babandi kosatake na yango nzingankulu komona ete nyonso tobandaki kosala me oyo kozala kopesa biso biyano malamu bongo oyo nyonso bango badeklare nyonso oyo ezalaki boyindo satanike nyonso nde epesaki sikoyo nzingankulu mpasi lisusu ya kolobaki te apres tondimeli religio na bino eza malamu me biso muta bakoko tozalaki na lolenge oyo tozalaki abi te il faut tozonga na bokoko na biso nzoka ezalaki trop tard parce que libota na ye ezalaki déjà baptisé bato na ye nyonso presque bazalaki déjà baptisé mondele aokipaki bapoint stratégique presque nyonso na ngomba wana parce que balekaki na vitesse ya makasi basi babandi koforme bato na ngambo na bango e basali mayele ya koshwaye bana meme ya yerwa en l'occurrence nani mwana ya mibale nani Venda Zinga oyo akoya kozala na nkombo ya Alfonso Premier balongo ke Zinga kuwa zonga aluka zongela bokoko trota nde baye koboma ye me tozalaka na mokolo ya le 3 mai le 3 mai oyo permeta nyonso oyo esalaki ke badetruire esika sacre na biso ya mbanza Kongo esika ya kokutani na balongo mpo batya temple na bango ya Saint Salvador oyo na bandeko tokendaki bomonaki eteni etikalaki wana ya kolombimbi oyo bakoko baye kobaptize na 1665 nsima ya liwa nsima ya koboma ya Bitankanga nde bayindo ya ntango wana bake kodetruire temple wana nde babaptize yango koko ya mabe boyebi mindene ntango baconvaincre roi Zingankulu baye koboma ye baremplace na mwana na ye bato nyonso oyo bazalaki baptize na kati na mboka spirituellement bazalaki baesclave e bazoprépare bango kodésarme bango spirituellement kodésarme bango mpe physique alors oyo nyonso azalaki na résistance oyo nyonso azalaki moto ya makasi que ça soit spirituel to physique azalaki considéré lokola bandi. Alors il faut bopesa bango bamindele donc mindele basalaki nyonso mpo badétruire force spirituelle na biso non seulement kaka force spirituelle force physique na biso force militaire na biso force technique na biso d'économie na biso eye kokwela. Alors il fallait komema bomengo nyonso ya bayindo bazwi bokonzi na biso spirituel bazwi bokonzi na biso politique e babandi kovide biso na nyonso balongo ke nakolikia ntango toza kolimbolela bino biteni yango malamu tokozonga na histoire ya koyakolongo ete awe epai Zingankulu nde bazokanga kasi nzaku nevunda oyo bapesaki nkombo ya Emmanuel eza nkombo ya Yesu bozolanda Emmanuel eza nkombo ya Yesu bapesi yango na nzaku nevunda descendant moko ya nzaku nevunda nzoto na ye bakenda na ye babeta ye makasi na nzela ti akundama na Rome tina lelo
batia kombo sine boyebi pe batie bakomi wana danger de mort. Bomoni nini obatiaka na nini ya kabine ya courant batie squelette 6600 volts danger de mort. Yango na batia na tombo ya Tsaku Nevunda o babatiza kombo Emmanuel na batika soki. Donc un message pas il a bango mindele ke livote ya bango ba mindele ezakaka na Tsaku Nevunda et livote ya bayindo na Tsaku Nevunda bakangaka kombo ipe ya bayindo ezakaka na Tsaku Nevunda wana balongo ke au même moment la kabine wana batiaka danger de mort kokota pe kosimba te mais elle la courant mon ndako yango ndoko lambela okomonela nyonso bongo na kabine danger de mort na ndako c'est la vie mosungi donc na Europe Tsaku Nevunda danger de mort mais Tsaku Nevunda na Afrique mosungi pe bongo bandongo ke ndino lenge wana lokola basala ki capture wana babandi konfide biso. Alors tango badécouvrir Amérique ezalaki chance na bango munene parce que mabele ya Amérique ezalaki na même climat na biso. Ezalaki na même climat na biso. Alors ezali facile ya kozwa banzete oyo ezali awa ya kozwa oyo ezali awa ya kokumba yango kuna. Par contre mabele ya poto ezalaki na difficulté ya kozwa biloko ya awa ekende kokota kuna to balonga ngo kuna climat ekokalite yango bomoni bakosala nini bakoelimine baborigene bakoelimine bainka bakoelimine baoyo bazobenga commune ma baindien baapache bakoelimine bango parce que même na nini na océanie kuna esika baborigene bazali toza na bango na même climat bakendeki kosala yango mpe kuna awa epai bo na Amérique baélimine bainka baapache bango baremplace mabele siko mabele wana ekomi propriété ya Europe ebazwi siko biloko yawa bake kolona kuna bamemi kafe bamemi kakao bamemi koko bamemi na bandunda biloko nyonso batika eloko te bamema nyonso na bato ya mayele ataki zengi moko te akenda na bowumbu bizengi nyonso ya biso batikalaka meka oyo nyonso ya mayele nyonso nde bakendeki balongo ke yango eke kosala soki tolandi histoire minutieusement toyekola yango malamu na balembe nyonso balobi bakoko na biso bakendeki kolona koko na Amérique koko mpona basala nango sukali bongo koko mpona basala nango sukali sikoyo bamindele na poto koko ebotaka te koko na poto ebotaka te kafe mpe na poto ebotaka te ndenge nini mindele bakoki kozwa likanisi ya kolona koko mpo basala na yango sukali soki bakutaki mayele ya kosala sukali awa na Afrique parce que koko baza kolona yango na Afrique baza kolona yango te na Europe ebango bazwi esclave awa mpo bakende kolona koko wapi na Amérique ye mundela yebolona koko te mpo lokola eza epai leta bona mpe kolona yango te siko baya komeme fo bazala banani mefo baya kolona yango parce que esi akomi mokonzi na bango donc bayindo bato bayebi kosala sukali liboso
kolona kopo liboso bayindo bato bayebaki kolona na café na cacao na nyonso alors badéforme histoire na bajésuite mpo baya kotangisa biso bakosa biso ke na bitabe na masango na bacafé na bakoko nyonso euta na amérique nde eyaka awa parce que bayebaki soki balobi na poto lere tokokende na poto tokokuta yango kuna te me tokokuta yango na amérique nde bongo bakokosa biso bongo mpo bakosa biso ke tozalaki basauvage tozalaki biloko ezangi ntina toyebaka ata na sukali te me soki toyebaka sukali te me toyebaka nzenzo bosiko nzenzo ezali balokoke nzenzo ezali bon mungwa na français c'est mungwa na français siko mungwa eza na monoko ya banani me balobi ke badominaki bakoko na biso il parlait na mungwa mondele ayola yo mungwa me bangunza na babundi mosusu tokendaka na bino na mwana sikoyo totuni baoyo na basolongo mai wana ya oseya lere kozala kobutango ava bakoko bunini kopesaka yango kongo na yango ezalaki nini andaye sikoyo yozwi mai wana omeki oyoki buna yango moyoki kodefinir te sikoyo mondele ayo na mbuma ya mungwa nde aya kolakisa yo ketala mungwa batiaka na biloko sikoyo naye bakoko banakolambakala bazala kotia nini na bilei na bango bazala kotia nini balongoke alors que ye moko ndenge eza wana soki olandeli ye bien okomona ke mawa kaka balongoke ingeta balongoke monoko na yo se monoko na vide Afrique, histoire d'Afrique, tel que Mundela a raconté des actes contraires à casse. Mundela a salé la biso ba stratégie et tina de l'autre vivre dans le monde wana na Mundela. Chaque jour mokolo Mundela a vidé Afrique na ba richesse na ye nyos. biso bayinde tokanisaka bomengo ezali kaka diamant or cuivre zinc na manganese bomengo ya yambo eza yo mutu yo nde bomengo ya yambo tino nde bozata mokili nsima na yango bomengo ya mibale ezali bilei bomengo ya mibale bomengo ya misatu nde wana bisalelo donc soki tozwi bisalelo nde tozwi mabele wapi sikoyo tomoni mutu na mai na mopepe na mabele donc munde nsima na yango bomengo ya mibale ezali bilei bomengo ya mibale bomengo ya misatu nde wana bisalelo donc soki tozwi bisalelo nde tozwi mabele wapi sikoyo tomoni mutu na mai na mopepe
na mabele. Donc modèle tango azwi nzinga nkuu nde azwi mabele na biso parce que azwi partie physique na biso. Tango bazwi nsaku na evunda bazwi sikoyo aide spirituelle na biso. Alors na kati ya koganga na biso eza na ntina makasi ya koyeba mabele ezali nini. Ya koyeba ndekono moto azali korepresente nini. Soki lelo tozokundola mokolo ya lelo oyo ezalaki mokolo ya pasi mpo na biso kasi eza mpe mokolo ya bolamu mpo na biso. Ya pasi mpo tokotaki na pasi me ya bolamu mpo tobandaki kofuta niongo. Kofuta niongo ezaka pasi yango nde toyeba eloko nini okodefa. Lelo bisi toza komilela bungi boza wana ata bamwangisi soki banani bino bayembi aloke bomeka nani kotiela biso mwa eteni moke mpo totuna nanu tata mokeli balongo na bakoko mpo ete lelo tozokundola kama mitano na tuku mibale na motoba ya mibu. Nzokange biso ntango oyo tozongolaki bango Exode 12:40 ezalaki 430 ans. 430 ans kobanda 1491 esukaki na 1900 mais sikoyo tokomi na 526 nini lisusu etikali? Nini lisusu pepe bayindo babika etikali pepe bayindo babika nini lisusu etikali nini lisusu etikali nini lisusu etikali Matabisi ya karaka. Nini discussion?